avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote bon début de la semaine bande konanga na bino bande ko oyangai masolo na député ezali le lundi 24 juillet 2023 dépôt ya ba candidature ya ba députés nationaux et soukaki lobby la CENI n'a pas prorogé masolo na député dossier ya ba médecin congolais bazali banda ezo inda mabe je vais vous prendre au téléphone un témoin un médecin Moko na bango, Oazali Banda pe Sabino, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et nous allons commenter. Masolona député, c'est l'armée congolaise. Ezali Kobota malembe. Eza Masolo na député to Kobeta. Masolona député, lobby bomona kinga sur le plateau, baboti abana baye, bisika bakendaka kobelela. O bakendaka komona, tango yindaka. Tokendaki na mwana kibana, les étudiants qui ont été arrêtés, ils sont au nombre de 24, bon, de 23. Mon cousin informaticien, il n'est pas étudiant. Je vais vous faire le rapport. Aser chaud. Lobi Tokendaki, na Tchangu, félicitations à capable Patrick. Chibangu, oyo a invité Kibiso. Combien j'étais heureux. La grandeur d'un leader est reconnue dans ce qui fait grand son entourage. Nenge balobaka. Ouais. Ezalaka pe sengo ya tata komona bana bazokola. Aser ezali kaka école te, mais aussi usine de fabrication à leader. Ya wana zolo bana bino le renouvellement de la classe politique ne viendra pas par d'autres formations politiques. Yayo yango na chang. Izama solo. Na lingito solo la mwa muketo za lendi to kozwa bino temps ebelete. Bande konangai, je commence par la question ya élection. Lobby ezalaki clôture, stress ezalaki belé na ba candidat. Bao balobi ke bako déposer te, balobi pe ke bako déposer te. Bao pe ba déposer. Ba misusu pe ba bimi ba parti politique ya ba oyo ba boyi, ba ke ko déposer na ba liste mususu. Ezaka système ya changé liste. Système ya changé liste. Ce n'est pas que baboyi mais système ya changé liste. Comme ça, tous les kaka parti na biso mona na ke biso to boyi, mais atindiki batu. Au moins batu bakeiki. 5 ans. Il y a que obanda ko subir. C'est compliqué. Maintenant ngonga oyo, l'opposition prépare ba marche pendant la francophonie. Eza droit na bango, ngana kota kunate. Je reste sur ce qui nous intéresse. Parce que chaque marche, chaque manifestation, il faut total à ceux qui tozo salango pour l'intérêt de qui. Namoni papa Molière a tindelinga capture moko ya mutu moko akom. Tala, botala, ba oyo, ndeko bazila lobaka boye. Molière a lobaka boye, Eliezer a kamati photo nangati. Eliezer a lobaka boye, tango alobi sikoya bandiko critiquer l'opposition. Mais si l'opposition n'est pas une carrière. Ceux qui ont kanisaki que je vais continuer pour que s'associer nabatu que nous avons combattu au cause de la trop. Même quand je défends ce régime, c'est par rapport au sens ya combat nabiso. Ceux qui bino bozolu ke la Kabila babeki. Ezandenge nabino parce que boyebi wapi bouta. Et moi je dis na kosala opposition de frustration T. Si je vais me lancer dans une opposition, c'est sur base des valeurs que nous avons prônées. Yango zomona tozana mboka moko batu baza distrait. Na mani bakamati photo ya before baba mami kyango. Boye bisanga mutu moko atombola musapi. Ce sont des choses.
Et tout ce que vous faites, c'est ça. Et je tchakou ndeke kosekate. Bopanzi. Lokola bino bozaba innocent, bozaba prêtre, bino. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la vie privée. Yamoutou. Et quand on a cours d'argument, on arrive là. Il fallait peut-être à se poser des questions. Pourquoi Biforo a été arrêté? Pourquoi on l'a relâché? C'est ça la question importante. Et ça, la photo na ite. Koluka ko salir mutu. Allez, au kamati ndela, au bimisie, yaye bana bamona, yaye belle famille bamona, parce que yozo sepe là. Ce n'est pas normal. To komi na mboka oyo na ebite niveau ya crioté oyo komi. Yango ozo mona bazo tchela batu ba poison. Yango ozo mona chéribé okenda keka kaboy. La politique qui commence à tuer. C'est bizarre. Mais bisonyon to kenda kana ba église. Oyo tozali ko défendre les valeurs que nous défendons. Lelo. Félix Antoine Tshisekedi a surpris les gens. Okolobananga kende na front va kende ko récupérer Bunagana, oui, mais il faut commencer par organiser Armango avant que Bokende ko se lancer. Petit à petit, tozo salaka ce qu'on appelait la dérwandarisation des institutions. La dérwandarisation de l'armée. Oyo batu nyonso ba comment ko dépendre na James Kabarebe. Ils ont été surpris. Tala mulongo. Personne qui s'attendait. Moi, démonstration Kayamouke. Wanezaka Vangou. La force de l'armée, c'est aussi le nombre de membres, des éléments. Baboma, lui, Félix n'est pas militaire. Mais Tozaki quand même un général-major. Et nous savons quelle armée il nous a laissé. Bao bazo revaka ke azonga. Bon rêver. Parce que ba mamiki, comme il y a opposition, vous vous dites, vous confondez la opposition, biso nous avons mené. Je vous l'ai dit. La plupart qui s'attaquent au chef de l'État aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, allez à Kafoufou. Azamoulouba. Allez à Kamba. C'est ça l'infraction. C'est ça l'infraction. Oui, bien le que dérange à Kezakanin. Ozana mboka mupaya balobi na yo kende pa na bino. Okomi na Kinshasa balobi kende pa na bino. Okomi na Mbushimai balobi kende pa na bino. Finalement to kende wapi. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on bimisa argument. Quand vous regardez ces militaires, ces jeunes gens, c'est le fruit de cet effort-là. Félix ne sera pas président éternel. Il va jouer son temps. Et puis à côté, qu'il a quand même un pays. Et là, il y a Kebaka Nisaga. Il y a Salaboy. Nabeta ki lisolo au. Ya ndenge batu bazo swana. Nabeti lisolo ya Eric Muta, ministre provincial ya intérieur, na gouverneur nae Jacques Kabula Katou. Nabeti lisolo ya Jantini Ngobilambaka, na président assemblée provinciale Godin Poy. Nae kobeta lisolo ya Jantini Ngobilambaka, na vice-gouverneur nae Jekoko Mulumba. Lokola esuka kate Congo mboka o ezanga ka actualité te lobi na vandika kaboy batindelinga vidéo za nini o honorable yebi awa nini tozana kalemi abinini lisusu balobi on attendait d'accueillir le gouverneur o ba réhabilité na podium batielie pour que bayambaye yeko kamata cercueil batiena drapeau ya IDPS papa chelanga total. Jabu banatia cercueil yulu ya podium ya gouverneur fasi atatilia meeting banatia po cercueil banatia mutu maiti ya mutu iko pale yulu. Ni hatari
hatari kabisa. Hatari. Anaimba na Debu Kongole. Hatari kweli. Basi ya guvernere kutilia mitingi kupodiumu banatiako maiti iko mserke. Ni ajabu kweli mprovensi ya Tanganyika. Calculer ozokende kosala eloko mwebache. Place podium ya excellence. Baye bakamati cercueil batelie babakisi na drapeau ya IDPS. Ezako lo bake yoto kundio koya lisute. Je me demande comment cette dame là va gérer cette province en ce moment. Compliqué. Compliqué. Tozanga ka actualité te soki ndenge biso to swanaka. Soki ndenge to salaka be fort pona kotonga mboka na biso. Restez concentrés. C'est ce qui est plus essentiel. Restez concentrés. Et moi j'ai un principe. Pendant que bino bozolo bake mboka oyo ko bongate yonde ko changer ngana lobina batu. Je vais jouer ma partition na ko sala onga na ko tiko sala oyo tikali wana mutu na mutu asala. Je continue à proposer. Ba député bandima to voter loi Congo mobimba to zalaka na 52 députés. Chaque province ezala munene ezala mukeba 2 députés kaka. Parce que les 500 députés font quoi? Yango tozo luka ba valeur. Nathalie Sakibino na bibandeko. Les médecins congolais baza sous menace. Kalamingi te bazoya. Bazo longola bango na bamboka mupai. Toko sala ndenge nini? Toko tika bango bien, il faut organiser comment koyamba bango parce que il faut retenir que en Afrique centrale ba médecins ya malamu ezalaki ba congolais. Comment le Congo s'il n'avait pas des hôpitaux ya malamu akokaki ko former ba médecins ya malamu oyo ba pays nyonso tout bakozo. Je vais prendre un médecin sur le téléphone en duplex à Kokakobete la biso lisolo. Qu'est-ce qui se passe en réalité en Zambie? Voilà, na lingina zuela bino en direct l'un de médecins au bazana Zambie à Kokako expliquer biso qu'est-ce qui se passe en réalité. Bonjour docteur. Bonjour honorable. Docteur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, avant tout, merci de me recevoir dans votre émission. Moi, c'est docteur Philippe Onoya. Je suis le secrétaire général de médecins congolais travaillant ici en Zambie. Voilà. Docteur Philippe Onoya, vous êtes l'un des médecins congolais travaillant en Zambie. Vous êtes à l'aise dans quelle langue? On peut parler français. Je parle lingala aussi. Voilà. Et bon, quoique pas très bien, mais je parle aussi swahili. Forcez quand même de parler en lingala, ça va nous faciliter parce que les Français risquent de nous demander beaucoup d'interprétations. Là où ça sera compliqué, je vais vous compléter. Ok, pas de problème, honorable. Docteur Philippe Mbote. Mbote, honorable. Voilà, docteur Philippe Olobi Ozana Zambie, c'est ça? Oui, Naza Zambie. Naza secrétaire général de l'association des médecins au Bassara na Zambie, des médecins congolais. Merci beaucoup, docteur. Docteur, na émission nanga ya mbala sima na lobela ki situation moko ya mabezo salema kuna. Est-ce que koti koyebisa biso nini ezali koleka pona bino ba médecin congolais bozana Zambie? Ok, merci honorable. Avant na expliquer situation au salema, na lingi ko expliquer d'abord que organisation na biso ya ba médecin congolais au Bassara na Zambie
les organisations moko officielles, toza enregistré awa na Zambie, toza na plus de 400 médecins congolais au bazo sala awa na Zambie, ba misusu baza na l'État, ba misusu pe baza na privé. Alors, to kutanaki dans le passé na actuel ministre ya santé, tango azalaki conseiller ya président en matière de couverture santé universelle, tozaki pe na opportunité ya kokutana président tango ayaki awa na Zambie, to sepeli na soutien au bazo pesa biso, to sepeli pe na soutien oyo honorable Élisée ozo pesa biso par rapport à la situation tozo traversée awa. Alors, biso toyaki awa na Zambie kosunga bandeko na biso toyebi que bazalaki na ba médecin épelé na Zambie et puis oyebi que na Zambie to ya VIH sida ezalaki vraiment mingi, bazalaki besoin na lisungi wana pour ba maîtriser le système de santé na bango. C'est pourquoi ba médecin mingi ya Congo ba yaki awa kosala pour tosunga bango. Alors, tozaki kosala na ba contrat il y a 3 ans. Normalement, chaque contrat, ce qui est sili, il faut pas payer yo mbongo moko to bengaka gratuite. Ba pesa yo et ce qui balingi ko renouveler contrat na yo, pas ko renouveler, mais après chaque contrat il y a 3 ans, il faut pas fouta yo gratuite na yo. Ezaka na Zambie te, eza na Namibie, eza na Botswana, eza na Afrique du Sud. Système wana ya ba gratuite ezalaka. Malheureusement, awa na Zambie bazo futango régulièrement te. Donc tozan bande kona biso mususu basali 3 contrats, 4 contrats nano bafuti gratuite na ata mon côté. Mais tu remarqué que il y a presque 1 mois bande kona biso mususu babandi kozwa ba lettre kolobake musala na bango ezosila, mais bazo yebisa biso ndenge nini tokozwa mbongo na biso, et puis ba misusu baza tozaka na ba permis de travail, ba misusu baza ba résident, mais oyo baza na ba résident te bazo utiliser permis de travail. Ça veut dire que ceux qui va renouveler permis de travail na yote et si c'est que il faut olongwa na pays parce que on a illégalité. C'est pour cela que Tozo Senga vraiment soutient un gouvernement par rapport à la situation Oyo. Par rapport à la raison Bazo Pesa Awa, Bazo Lobake, il y a l'Iposo, pour l'instant, formé Banana Bango, Bazamba médecin zambien épelé ou Bazo chômé. Alors ce n'est pas normal, Bapesa Misala, Nabapaya, alors que Banayandako, Baza Musalate. Deuxième raison, bazo pesa bazo lobake biloko aba gratuite wana, alors que bango baza ma médecin na bango biloko aba gratuite wana ezo augmenter dette intérieure. Alors ceux qui bakoki ko engager bana na bango, ça veut dire que bakofuta ba étranger mbongo ebelete et puis eko diminuer dette intérieure. Alors par rapport à ba raison wana biso tozo lobake, c'est vrai que ceux qui total dans Zambie les médecins congolais toza plus de 400. Mais ce qui total IP et pas na biso na Congo. Toyebi que na domaine ya ba mine. Toza na ba ingénieurs zambiens baza épelé, bazo sala wana. Baza plus de 2000. O baza na ba mine na biso bazo sala, alors que biso pe toza na ba ndeko na biso. O baza ba ingénieur mais bazo zo misala te. Alors ce qui bango bazo lobake. Bakoki ko sala awa te parce que bazana bandeko na bango awa bazo chômer. Alors tolingi gouvernement na biso asunga biso tozo dicter gouvernement te, mais tozo senga soutien wana parce que il faut réciprocité ezala. Voilà. Ce qui biso toki ko sala awa te parce que bandeko na bango bazo chômer awa, mais et pas na biso pe to tala. Est-ce que bandeko na biso bazo chômer te alors que bango bazo sa na ba mine? Et par rapport il y a situation à dette intérieure, on to discuter te ozo senga
gouvernement na biso et salisa biso de façon à ce que to retrouver ba droit na biso. Tozaki na chance ya kuta na ambassadeur, to solo na ye et puis tozamba ba négociation na ministère to ko update bino to repesa bino update par rapport ya ndenge dossier za progresser. Voilà. Docteur Philippe, merci beaucoup pour na moi clarté wano pesi, mais moi mutuna moko. Depuis que nouvelle wane koi, l'état d'esprit ya bande ko na biso ba congolais ndenge nini, boza ndenge nini. Bokozonga na mboka na biso soki ba zambien ba persévérer, tout to bokoluka ba mboka mususu ya kokende lokola. Merci beaucoup pour la mutuna wana honorable. Ngalaza secrétaire général ya ba médecin to solo laka bato ebele ba médecin ebele balingi kozonga e bana biso. Il n'y a pas mieux que je sois. Voilà. Bato ebele na groupe na biso soki vraiment possibilité wana ezali bakozonga e bana biso. Mais tozo réclamer ata soki tozo zonga bafuta mbongo na biso de façon à ce que ceux qui te zongi wana toki ko sala ta clinique na biso hein ya privé tozo sala hein toki ko sunga pe gouvernement par rapport à ba moyen o toza na yango parce que to sala ki awa toza na ba droit na biso tozo singa kaka ba droit wana ezala respecté. OK. Docteur, selon calcul aux anango ba médecin ba membre ya structure na bino ba cause la basala bambula boni na kati ya Zambie. Biso nyonso toyaki awa mbala moko te na yebi ba mususu baza na plus de 20 ans awa. Plus de 20 ans, oui. Mususu baza na plus de 15 ans, ba mususu baza peut-être na 3 ans awa. Donc toyaki par vague awa. Donc toza na bambula moko te. Voilà. Mais par rapport à ba o baza na permis de travail, ba o baza ba résident te na Zambie. Ce qui contrat ici li baza na condition ni baza obligé ya kobima kotika mbongo na bango ou bien bakosa ndeni. Alors ce qui contrat ici li oza na résidence te, ça veut dire que oki ko fanda na mboka oyo te. Tant que oza employé te. Ça veut dire que il faut oluka bisika mosusu ya kokene. Normalement awa na Zambie po ozwa résidence, il faut au moins ceux qui ont sali pendant 10 ans awa. Donc, ba oyo tout, ba nano ba kokisi 10 ans awa na Zambie te, ça veut dire que ceux qui ba arrêter ba contrat na bango, il faut baluka bisika ya kokende. Voilà pourquoi na zolo ba que ba oyo balingi ko zonga mboka baza ebele toko sepela soki toki ko zwa lisungi wana par rapport ya plein gouvernement. Eza lisungi ou bien za droit na bino? Eza droit. Voilà. Na epi que tokutala ki déjà la ministre ya santé tango ya kiawa a posé ki pe question wana déjà vraiment toko sepela soki ba discussion wana continue. Docteur Philippe Nalingina Tikayo tosukisa mais yebisanga ozolobelaka batu bazana contrat. Olingolo bakezana ba médecin congolais te baza employé na Zambie. Ba médecin congolais au baza employé na Zambie te bazali parce que normalement processus e banaki soki olingi kosala na Zambie il fallait aussi la test et tango biso toyaki parce que ça déjà dans plus de 10 ans tango toyaki awa ba test zalaki ko salema régulièrement chaque semaine. Mais depuis un temps ba changer et zo salema peut-être je pense 2 fois par an. Alors ba mususu baye ata soki bazo engagé te mais baza awa bazo se préparer bawana baza nano na organisation na biso te mais baza ebelepe. Voilà. Liloba sukani nozanango Docteur Philippe ya kopesa bandeko na yo bakonzi mboka o bakolanda yo à travers émission oyo. Ya liboso honorable na lingena pesa yo merci de ça ko belé parce que tout moni que on s'intéresser makasi na problème oyo to sepeli
na lisungi oyo tozozwa epa na yo tokopesa yo ba-update na ndenge makambo ezokende na par rapport ya baautorité na biso tozosenga basoutenir biso par rapport ya processus oyo tozosenga gouvernement awa a honorer badroit na biso et puis par rapport ya bandeko na biso oyo balingi bazonga na mboka soki lelo tozolobela Zambie système de santé na yango ba ndeko na biso ba congolais nde basali makasi basusu na secteur ya enseignement basusu na secteur ya santé basali vraiment que tosunga système na santé ya Zambie. Nous sommes prêts ya kosala na bandeko na biso na Congo kozonga pour que tous ensemble tosala ke mboka na biso kende liboso. Merci beaucoup, honorable. Merci à vous, docteur Philippe. À très bientôt. Ok, merci beaucoup. Bye bye. Voilà. Ezalaki bongo, docteur Philippe, à partir de la Zambie. Bandeko, nasali effort pour que la bino information anana pesa. On ne passe pas à la télé pour nous raconter sa vie. Et quand vous suivez maloba ya docteur Philippe, makamuna loba kanabino mikolo nyonso yango wana. Olinga te mboka na yo ezaka mboka na yo. Voilà pourquoi nous sommes obligés de beaucoup travailler pour na kobongise pa na biso. Docteur Azolo Baketo Zonga Tosa ta clinique. Non, l'État devrait organiser pour vous recevoir avec honneur, mon Dieu. Moi, je vois un Congo comme ça. Oya keba bengani ba Congolais token aéroport to telemi tozo yamba bango avec honneur. Nous les installons. Ba yeba vandi ba se sentir pas na bango. Ba médecin ba zui bisika ya kosala. Ce n'est pas eloko to sala hôpital du cinquantenaire comme place ya kolela kaka bibembe. OK kuna $500. O bazo senga boy. E ba indien baza kuna bazo sala mbongo. Mbongo wango wana bozwa kango te. Ce sont les indiens qui prennent ça. Yango ba kosala la bino biloko ya bisala sala. Et puis voilà. Bandeko tout wana bazoya. Tokokati ko pesa bango place. Vous prenez tout cet argent bozo pesa na indien. Comment le col a besoin de pendre na libanda ba kotia la bino ka biloko ya koboma bino pour que baliak bazwa kambungu. Yango bazo tie la kabino ba soso bazo tinde la bino ya kopola ezo boma bino biloko nyonso bazo tie la bino bokundaka bokende na ba morgue bokomona degré ya bibembe ndenge zo bima. Vendredi samedi okolapa. On ne comprend rien. J'ai aimé ce que le docteur a dit. Bolobi bana na bino lokola bango batangi bazana chômage, il faut bobenga na ba congolais. Et on signe un document au ministre azali na kati azobosa na 15 jours akoyaka na Congo en tant que ministre, membre ya gouvernement. Une bêtise. Une bêtise. Bolobi baza ba chômeur, ba médecin congolais baza na Zambie baza 400. Mais bino ba ingénieur na bino baza na ba minerais. Qu'est-ce que j'ai dit? Na kati ba mine baza plus de 2000. Et l'État congolais, c'est le moment qu'il faut agir. Il ne faut pas total à kaka nengwan. Il faut agir. Biso peto zana ba ingénieur, oyo bazo chômer, bazo zo misalate. Comme ça to kamati pe ba Zambien to tindiki bangwe pa na bango, bazongi seli biso pe banani. Bazongi seli pe biso ba médecin. 400 ya pamba. Bino na plus de 2000. Et bozo ya kotelema, vous ne mesurez même pas les conséquences. Parce que bazo mona ndenge ni ba congolais bandi makana bango ata soki to sali bako sali loko moko te po masango ba ya kozwa aw. C'est ça. Quand nous vous demandons de venir à la serre, tokolie sa ba congolais na biloko andaku na bango, ya mabele na bango, ya mboka na bango. Bilanga d'abord. Lobi na Kiti na Masina, c'est un jeune. Patrick Chibango. Tala plein. Papa Tchelanga et moi extrait.
Ayete ayete. Mwana kolo lopango. Ayete ayete. Mwana kolo lopango ne tombera jamais. Capable l'éternel ne tombera jamais. Boité boité. Boité boité. Maman va vous tirer. Maman va ça. Ok. Ayete ayete. Ayete ayete. Tolala na kumata tolala na wote. Aserlo. Na betela bilo ni solo. Mbala simao utakoleka. Na mimaki mikanda na pesa ki president na pesa ka donia so ko pesa ngana memela ye. Boyete boyete. Quand on a solo ba président soki na kosi akozape micro a ko ba kino amemela nga makambo na bino te boyete boyete. Na memela ke samo. Bomona ki mwanda kwa kuwesa la nini? E bonga kito bonga kito. Na kolo ba yanani? Na kolo ba yanani? Boyoka ki na Assemblée nationale, capable président, à lobby du sous Aningisaki. Boyoka ki angoto boyoka kite. Bolanda kite bolanda kite. C'est notre Bolanda na quartier des Arani. Bisonyo so Bolanda ka masolo député Bolanda ka to Bolanda ka te. OK. Et là esengeli oyeba président communal ya Masina na kati ya ACR. Boyote boyote. Lolenge biso pe esengeli to comprendre que esengeli to kengela ka mboka na biso. Boyote boyote. Yango te omona ka mikolo nyonso pe bisa Rwanda. Rwanda ke? Keba. Rwanda ke? Keba. Bobangi. Biso to banga ka te. Rwanda ke? Keba. Rwanda ke? Keba. Ke bisa Rwanda. Yebisa ke mabele ya Kongo eza ya bango te. Nani? Aserlo. Botele mika katosali nanu bo. Boyekanga. Kosala boyete. Boyele bisakanga. Nalingi boye. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action. 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 Aseliba. Libanga.
Tokobanga tokobangisa. Tokobangisa. Bazobanga to bazobanga te. Bazobanga. Bazolenga to bazolenga te. Bazolenga. Na masina A. Ase. Na changu A. Ase. Na njili A. Ase. Bongo na quartier 3A. Ase. Wete. Oye. Allez, bomi bete la na mamoto. Bete la na ba mama mi balona tamboli na ba mama boko. Boya na. Mama boko makasi lisusu milolo. Bote na biso. Bote lisusu. Ba mama o nazana bango. Oh. Les années ne boulent. Bazoe mamutana. Nani komole. Voilà. Boyo kanga. Ba mama mi balé oyo bazaba capable lokola capable Patrick. Tangu capable Patrick alobi nanga ke il faut to kita kunanga na lobi na bango il faut to kita. Parce que capable Patrick ngana kosenga bino lokomo. Na suka pona yi. Il ne faut pas boya koloba nanga ke mwana na biso mwana tobota mais yake na senga bino bo pesa ngai, c'est-à-dire bo voter ye pona représenter bino boko sali susu ye wana na osepela na bino te. Tozoyoka. Ye aza candidat à la députation provinciale. Mais na kati action commune pour la République, ba mama mi balé oyo baza ba candidate na députation nationale boko betela bango mabo. Boko betela mama mabo. Voilà. Nazo pesa bino merci. Ngonga tosali ezamwa ebele. Bondima que nakoka kokata wana mais nakosenga eloko moko nakozonga lisusu awa mais ce que je fais bon promettre nga ke bokopesa ngai Patrick nani akondima kopesa nga Patrick Yabiso moko Patrick pete yabiso moko Merci beaucoup. Alors, nakosepela parce que tangu tokozala na ye. Pas seulement qu'à défendre, à kobanda ko rappelenga que capable président oyebi ba mama nanga ba papa nanga ba ndeko nanga ya quartier 3 tala makambu bazana ngo bote. Oui. Asuki wana te tata molimo na ye pe aye konore ye. Est-ce que pasteur a voté comme ça to yamba ye? Bozomana ke makambu nyonso za malamu bote. Ya boye bokozanga kopesa ngaye. Ya boye bokozanga kopesa ngaye. Mokolo ya vote na lingina sentir ke bokabeli ngaye bote. Voilà, merci beaucoup. C'est ça la grandeur d'un leader. Eza kosala ba entourage na ye ba koma batu minene. Biso musala tozo salande yango. Lobi boko yamba na koyambela bino bango bokomona ba Patrick Chibango. Bokomona ba Gracia. Bokomona ba capable Philomène, ba capable Nick, bokomona ba Aurélie Maboso, bokomona ba Fabrice Yembo, bokomona ba nani mususu toko yamba lobi. Je vais commencer à les programmer par groupe. Ba Fabrice Kasongo Banza. Tango zomo na jeune wana zo mobiliser. Talabatu, le responsable. Bato alo engete. Kasongo Banza tokita na quartier Lubudi. L'unique jeune azobi misa quartier Lubudi batu baye ba ke quartier Lubudi ezalaka. Ezana ngaliema. Papa, il faut me rappeler ces images là, j'aime ça. L'espoir de tout un peuple. La chair toujours littéro, Motimo ne tombera jamais.
na diaspora asera libanga yango nde tolobaka ase eza parti ya baactionnaire tobeta maboko makasi toyamba capable président na délégation nyonso mobimba esengeli bandeko vraiment emonani pays de nos aïeux avec toutes nos richesses. Oui, nous sommes capables assez. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en nation assez. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en nation assez. An honor and a privilege to be here with Eleazar. Alobi I've never met a man that's more integrous, more loving, and more kind, but I see more beautiful faces out here. Ascenso! Alobi, amona no batute, ya esengo, ya kitoko, netibino, akumi kinzambe kwa bino. One more thing, I want to give you a blessing from my heart to your heart. Thank you for standing up. Here's a blessing, watch me. Alobi boy, azo sala eloko moko pona ko benir bino, talangi ako sala mo. Thank you. Acerto! Nataka sitozwa mtu mususu rogola molinyo mtu mususu. Tozwa mtu mususu. Broma. Emke zaye. Tafungu. Oye zaye. Niwana. Babita ndeyo. Baze ni mikaso mabe. Yatoro. Brema. Obetele maboko makasi. Aso, nibana bizo. Parti d'actionnaire. Tafungu ne tombera jamais. Et c'est ça. Ce pays mérite que de tango batu moko boy. C'est vous qui restez. Bande konanga. Botika ko finga mboka oyo bisomo kaka neto ko bongisango. C'est nous-mêmes. Bande konanga bozali banda. À un certain âge. Poto ezala kanatina te. Epa na bino ezaka epa na bino. Allez. Nasuki si wana pona lelo bande konanga lobi kozala spécial masolona de pité. Oui, spécial masolona de pité. Allez, toi mon âne. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.